Ba papa mususu ato saleli endenge nino mibomi njo komi lokola mami watana kati ndako. Azotala na ebote wana te. Surtout so kaza deja na molimo wana ya impudicité la taillé. Mbote, bonjour, Balantia, émission Carrefour des Stars avec Noélie Yenge. Je dis, vous avez le minute de Noélie Yenge. La pesibino mbote mingi na linga bido mingi atoka ba bonne fête na bino ba bonne année na bino année ya sika makambo sika do banda année bandaki mbali boso to kutana bino isusu na année oyo. Là je dis un grand merci à mes fans batnos balinga Noélie Yenge balinga kotala émission le minute de Noélie Yenge ya bino ya wana coup de chapeau Nathalie Sima caméra la moni na buzengo veut dire caméraman mikolo malade ils ont bouillé fort na si obiki ebika pepe na libela na pesi mbote nanga na bana poto nyonso donc Afrique momba monde entier kwa linga bino mingi bato ba benga rapona ko féliciter Noélie Yenge na linga bino mingi et puis bato ba benga rapona finga nga na linga bino pe mingi bo continuer ko finga ngesala nga bien quand des alaka je suis pas seule ici avec moi et je suis avec mes invités donc ba se présenter boye babango na bandi na photo banda nani babi toi na moi de papa te toi moi de la femme te moi de papa pe ça la raté bon te parce qu'à priorité na papa va dire le papa d'abord. Bonjour papa. Bonjour papa, s'il vous plaît, comme bon année. Comme on a monsieur Jean Bomboula. Papa comme on est monsieur Jean Bomboula mais na maman bote maman Mbote maman comme bon année. Comme on a maman Blandine Ilambe. Ah, tous en a papa Bomboula et puis tous en a maman Blandine. Balancer émission Carrefour des Stars dont veut dire les minutes de Noélie Yenge. Tous en a sujet très abordable avec Bino. Tout le bel mingi sur les comportements en état dans le bateau. Un sujet très abordable. Donc toujours le bel sur les comportements des hommes. Et puis na bana basi o ba fufula na libala baninga bana basi o moni bien que maman na papa na ba bala na bango penza et bi que papa na zo benga nga tantine permettait azala ane marié aza pe na alliance mais abengi yo pour permettre au télémi donc to banda na papa donc question nga liboso eza ce qui papa a marié bon naza marié te mais naza na moi standako papa a marié te mais aza na moi standako ozana bana boni misatu bien moment ni papa zani marié te mazana moi nanda on veut dire ana moi si et comment on ka bongo na Congo on veut dire musala passe mbongo passe ya obala do yanga to vendre za ka bongo te eza bongo te oh mais eza bongo yo boza marié te mais ozana moi si nanda on veut dire dantina yane kara ye kara mbala moko to nene eza bongo te parce que ngaza na mungala biso bangala avant na bala na coutume na biso fo mosi abota na boti bona ko bala pe na kina bali mosi bosu na ina mosi ona na ndaku abota kana ete to amela milange to avant na chena ndaku alonga bazemi asala makambo belé siko na yeba nini abota kana za monga na bebisi pamba biso papa na biso mama biso ava bala babota kana nuti na biso na coutume so bangala za kandengo wana il faut na bota na mosi après nena ko pesa na honorer mais ko zo mona mutu boyori na van na ndaku boy et c'est ngapé okuté pera parole bango na kutana na bango mais ko bala na ko mariage boy na salité mais moi quelque chose na pesa. OK, balance émission Carrefour des Stars veut dire les minutes de Noélie Yenge boyo kinde papa lobi papa aza mungala na coutume ngala veut dire sozwa mwasi au bala mwasi il faut mekenan en vrai dire quoi faut mekenan sauf petite abota sauf petite abota raté dommage maintenant qu'on calelo ça c'est chaud en tout cas ya mimi alema foyo kango papa lobi ke soki mwasi soki bangala so bali en tout cas bangala ba mystique mungala ni so nga bala mwasi faut mwasi abota soki bota raté veut dire éliminer toi pas maman aux a marié aux ambiance à plateau bon naza marié te naza ndena mobali to botina e to zanenda kumako. OK David c'est comme si na luka bino bokokane maman pas marié te papa pas marié te mais ba bota na bango si j'espère que papa pas ça là comme quelque chose lokandi papa qui n'est ko ça là bon place wana vraiment faut la vérité nano atika osela ngati alors yo za moi ça nyungo
Osa nyonga zala te to bala na kaka. OK, kwa bala na kaka. Mais balanisi émission Carrefour des Stars veut dire le ministre de Noélie Yenge, maman baza ba marié te, mais baza na bana babota. Na bandis do et papa na banda toujours et papa parce que bango de to lobela na tongo alelo. Bango de vraiment to lobela na émission parce que ba papa balanisi émission le ministre de Noélie Yenge. Il y a des fois ba papa ba se comporter mabe. O ma bena père azara na mwasi na ndako ape na bana na ye. Mais azana mo banjondinga azana mo ba relation mo bele libanda. Maintenant ba fille ya msupe fille ya nganya yebi na yete ke mombali wana za marié mais veut dire père alingi msupe pa alingi msupe na passe parce que za ba fille msusu balinga mbali pona passe alinga mobali kaka po mobala pesa ke mbongo alinga mobali des fois msu à prendre soin na ya sombele bilamba donc na ebité biso tozo mona ba image oza na Facebook ya la fille Gladys nyonso tozo mona makambo zo leka na ba YouTube wala na ba Facebook moi sindenga sambo mais cause na ngonga na lobaranga cause na ngo eza basé sur les parents donc veut dire c'est les papas pas pour les sur le papa quoi papa ne basa pena cause principale parce que papa yo yebi bien que vous a marié au bal au boto uzakana mwasi pe kitoko na ndako elo nika etindaka bino bokenda ko linga bo mena ba vie copinage libanda ba vie moya mabe ba vie à salité. Bon, merci pour la parole. On va répondre au bout. Mutu azana comportement na. Ça c'est de 1 comportement wa bota minango éducation ba pesi na ba parents na akoli nango. Bon, monsieur sala mabongo parce que monsieur zaka faute ya bashi to zala to tshana banda ko to vana na bango. Ngawo ngana papa la uti musala na lembi na yebo pozo ta katina mai atina ngana na douche. Noelie manchanga mambweni zoma yona kete papa mino na douche na boki libanga na ngai lelo asali yango lobi asali yango si malubi asali yango si malubi kuna asali yango voir même kutu mbetu tolalaka mwana comme kotanda mbetu pas servir mobile biloka kolia a serva asala aswa ngote ata mo ngam mobile na mona biloka bongo ya makamsu tokolo bango te po za télévision asuna lit conjugal te biso to lebela nyonso ils sont tabous donc aux libre il y a qu'à s'exprimer tel que tu veux. Merci vraiment merci en tout cas beaucoup excusenga na lit conjugal aye msubo na lembi mobala pour ça peut-être pas sangsa nzoto na lembi le la kangi mutema si maloba kangi mutema et comme ainsi de suite et tu mobile na place ni atina lukata moi na libanda moi fais tu passe là c'est soulagé akepe kuna boali moi massage moi boy et tu na mobile malibanda mobile peut malibanda na sens ona en tout cas papa to kati ona wana en tout cas on a stop bana kin bana braza bana poto donc ya mimi ale mo kama kambo za show avait dit papa le bi ba maman pe bazala pe na sens ya irresponsabilité veut dire si je comprends bien ba maman baza ba irresponsable ba ko comprendre soin ya mibali na bango bien te mobile pe na uti musala olongoli ata sapatu te yango grâce à l'obation na kangi mobile na yo na tikete na mobile uti musala olongoli ata sapatu te olakisi ata biloko te nga yiba mama kala no sala muso mobile na uti musala fa longole sapato sokole makolo na maya moto to ki papa le bien et bongo yo mama ba bibi no bo prendre soin na bango bien te il paraît yango ba bimana bango bana pe na moi raison index nga na mona. Bon, merci na parole ndenge o pesinga micro. Bon, à d'une part il y a peu faute na biso ba mama faute na biso ba mama na façon ni au moins nde tozwaka soin ya bana na kati ya ndako ndenge pe kozwa soin ya mobali na yo na kati ya ndako na yo eza na mibali mosusu maka mosusu bayebaka na bango te yo nde mama okoyeba kozwa soin ya mobali na yo surtout basi ya poto basi ya poto lokola bango bamona ke basomba mapapu bakoma kuna na poto donc amona mobali lokola elo pamba po aza capable kofunda ye so mobali abimi libanda ba kofunda mba dédommager oui ça c'est normal autant mobali akouta kuna na Europe et en Afrique akutani na moi tantine moko boto petite moko boye oyo sala ke kuna te ayekuta na siko na moi na moko to tantine moko boye mobali apesa corps âme esprit
mobali ndenge aza wana zwa lokola mwana oyo ndenge oboti nde tobengaka petit Richard Constantine la mama Edith donc zwa mobali ndenge wana boto mobali yo donc eza ko abiso monde to livraka mibali na biso ezala mobali mususu basi mususu bafola pe mibali akoko isama na epe akeime tanga akazoni te nanda kunanga ezala boete kuna ezala c'est bon o cheli mobali no kisi eza kisi te eza nde evandeli na kata ndako ya libala donc mama faut simba papa pe poche ne okoma mukusi pona yo vedi mama faut simba papa pe poche ne okoma mukusi pona me papa omoni bino papa il faut bosala mabi nga azongi papa nga to nga na nga vule na pona papa pe na emsu basala mabi papa longo le vona lunette ba mono bien papa emsu basala mabi na buzengo mona vena papa azoyi bana epe bien ke moi so nga na obimana eso to zuye na moi sinanga ndako aleki ne yi atako pona balobi ki ono ba mama ba préparation na binote est-ce que pozo rapeta ya repesa mama conseil ki moi sinanga ovandise pena bwenga yebi na libala ya mso vedi ba père na ba mère ba solola na ba 0 RT ba tunyo so balala bana balali botika pena mutu e raisonner soute ko la musi pena mama na butu mama omoni makambi o sala et sala bien te ngana mobile na est-ce que bozo raton pena ko conseil ba mama to ba mama tika ba comportement wana na ko lo baboy Moni moi na so préparer examen d'état. L'examen d'état ça se prépare à partir de la 6e primaire. Yo quand moi na so communauté na niveau à 6e des immunités abakina préparer examen d'état. Et c'est le quoi moi si. Tanga zo kola. Tanga za na ndako pala bango ba se yo skola basani. Askola basani. Mama zo la sa mwana. Biso parents na biso. Ezaki boité. Les parents ont 12 ans, 13 ans, 14 ans. On a fait biso, on a pris la mobile, on a petit bakoli. Maman Koufi, a tiré mobile, a ouvert la coutute. Souci Zali, a moi c'est nangana a Koufi. Tu vois que mobile a Koufi, moi ça pas 20 ni on a pas kangi pas 20 ni pas habité. Non c'est le motiné. A beaucoup la cabane. Mais les a beaucoup monté. Les a beaucoup monté. Vraiment la basi donc babi jeunesse ça bafoué. Dès le bas âge. Dès le bas âge, ils ont dit que nous sommes belés. Au fur et à mesure, nous avons avancé, au fur et à mesure, nous avons décortiqué, nous avons Papa le bi, jeunesse ils ont bafoué, donc jeunesse n'a vu ce que à bébé. Vous vous rendez compte? Il y a 12 ans, 13 ans, dans un papa, une quarantaine déjà, j'ai mes 3 enfants, exaucé, irédit, et Dieu donné fausseté. Mais vous vous rendez compte, dans l'année où maman lobby, j'ai mon grand frère, en France, à Lyon. Quand ma maman lobby, moi aussi, j'ai occupé ma maman balité. Il se donne, il a eu occasion à l'église, la prière c'est bien. Mais quand mon bal dans les besoins, au servir mon bal, c'est bien. Mais nous avons mis nos hommes bazar sous-souté. Bakabona. Et moi, c'est comme si on bazon na mbali. Azon aka na ko libala. Azon na libala. Te mbali peta nga uti kuna yé. Ayo remarquer que ayo kutana tantine mo pe awo. Moi c'est pas ça na boto aussi. Azoba nga pe mbali. Basani, baboti mona. Bango ba divorce. Avant ba divorcer on. To kenek na famille moi aussi to senga pardon. Bayokana. Moi ça tika mutu makasi. Makamo so soya makamo ko condamner mobile tezana tondimi na biso faute na biso basi mais mibali mususu omona ye aza marié aza na alliance na liboko bo alliance ngo ndenge bakenda ko signer ve na ko mine na église ti na miso nzambe est-ce que alliance wana basalela ka makamo bango baloba na kati alliance wana mobali mususu omona ye aza kati aza na alliance aza na mbongo peut-être tikinda kuna enzala akei ko bimisa mbongo epa ya mwasi wana okuta mobali mususu na bar na ba makangu bazolia bazoseka bolelo ngape mwasa ndaku de passage nazoleka nakutani na obongo mais ekozaka scandale po mwasi moko ta kondima bêtise wana po lelo ye tantini wana po akoma na poto na mobali na ye mobala ya na Afrique awa aya kozwa soki mwasi mususu soki Gladys awa eza azarte basali bane boni
pour lelo mobala mona mwasi wana mabe ke alobi ke mwasi nanga na poto aza mabe aye kolinga c'est normal mwasi wana ndaku a imposer arti wana wana kutunde ye ngala ko katoti ba jeti mikemke la chope na pilipili tango ye mobali noko ya lokola lingaki yo akokuta yo na ngana kata ndaku do mukola ngolo kola ngana mbetu na pesa ka bien te biso nyoso mibale mukola ngoko zala ya ke koto mbetu moko en tout cas eza ambiance papa fa to pesa no maloba ngani na pesa maloba papa na lobi boye bon na lobi boye papa bi bolingo za kala mbetu te mama ya mimi ali mama kambo eza pena makambo dans fait di makambo nganga ni innocent na ebite so na saro boni bon to so ngaka na sujet na biso ngana ozongela mingi papa mama lobi mama Michel kuta sala ki bien te sala Gladys bien te so ki ye malinga kata ye vraiment te pilipili na mungwa alinga elingeza kasama papa siko supposant oza makangu na yo oza makangu na yo moko boy likangu wana pe amona rayo na mwasi na la publication ya ba Facebook tout consort ce qui Facebook tout consort amona ba publication na bino azape amina bino siko makangu wana yo bimano na ye makangu wana mwasi na sali je moko boye abengi ka na telefone na yo pe asali massacre moko boye donc abeti des arts ne tout le monde ba vidéo ya moi sur na mutakala partout mais yo pe papa o agir na ote quelque part boza ba faible olobi no pe loko to tiki no pe ka boye donc bino nde boza no parce que yo so kenda ko linga moi sur na te moi na pas linga kazala humilier te na sorte de la sorte amona lo babu omoni netinga na discipline ngazala na imposa omoni mwasi akoli na quartier baninga tamolo na bango c'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance d'avoir un mari azape pa na toi na ye munika bala basinde basaona yo maman no sa émission no présenter émission et puis quand même susu ba envie ya kayo peut-être mon moi chéri nous est bien tomba nous est bien alinga za na place yo zanango basi otena bananga bazo banda ngote. Vous vous rendez compte? Aux gens nous sommes sala de les passer na bino et ça no obscur ya mabe bolinga mibali bolinga bazemi ma place moko makamwa mabe tala yena ndaku na yo aya kuti yo ovani paisiblement avec ton mari na bana na yo kuti yo oza bien. Donc transport azui aye ntilelo lobi aye alie boy yo kanisi mwana mo soza animé de mauvaise foi alingoza oza paisible bo no sa bashida na ye bon ça bon cop mo boké bo sali cop amonike yo sikoyo tiki na yo manzira bonoke ya mabe wana ameka tanga ye na ndaku na yo amoni avec peut-être na jipe loka baser ala tcholoka baser lobe oyana oui zaki komi aw si malobe komi aw si malobe komi aw yo pe mwasi bere donc to na condamné basi à la place yo mwasi ola milanga biloko servir nga manjo tu tsara moi ça so pena audacité lo bana moba na muninga na ye azo kabangane mobali tsara na mobali na biso biloko ko mesa ya servir nga et puis tanga servir nga tachi pe mukuse abila chéri faible. L'esprit est bien disposé. C'est l'esprit qui est bien disposé, mais la ligne est plus aux zones avant la sujet la bise. Azona sujet. Hier à la tire comme poussé. Allez tanga yo gunza mabopa. Ça on anko. Ngana moni, lelo na moni, le mais si mal la moni. Ni kama deuxième regard. Allez. Toke na makamo mabe. Ça veut dire mabe continue papa to lo bela boy, hein? Moi si oyo Gladys. Yé ayebi que papa est marié. Papa a eu conscience na yebi que ngande na zala bona zala mwasi na ngana za marié. Mais quand on peut ça la mi bongo comme na bino ba makango bino mbale mais ndenge pe ka ba sali pe moi c'est mon agissement na pe loroté donc veut dire bino boya na bino ka pona bébé ça va fille. Na bi la chair est faible. Avant Gladys na papa na balingana. Et bandaki na ndenge ni. Maman kuta na Facebook il paraît. Facebook? Non. Je ne pense pas.
na Facebook a du kubu ayeba pe na ndako na parce que na vandaka te bakuta na Facebook nde tongo ba yende makamore banzi bakuta na Facebook vous assure banda na Facebook vous se renseigner après pour ça deuxième émission to kuta na yo to répondre ngapa na kuta na olanda makambo wana jamais Gladys ayebi vie moi ayebi moi moi si on a très bien faza ayebi très bien ayebi très bien ce que ba yebanité na kata Facebook boko batina ba niveau non. Jamais, je ne pense pas. Bambel basala na bango ngo obala ngo lingo na Facebook pa quitter na côté azala ata vanda en États-Unis ayena ka uniquement ka pa bimana yo bambel bazali quoi je regagne bon ngana mo loka bambel bazana complexe à sexe non je regagne quoi na gagner quoi na dépenser na fouti billet banda Europe ti a kapona na bimana après ba pesi ngani mais ba peso ba sentiment bino bozwaka na bino parce que baza ndengwana nini so ba dépenser na niveau Europe nako dépenser mibali faut ba teya maka na baso ali banda faut ba teya maka pourtant basali ebongo tango ye mobali ye basali ebongo ye croit que mobala okote mobala mutu aka mobala mutu ako mibimisa te donc ako mibimisa te po amona panza foyer na été po yena mo sene si bazana bana bango baboti babalana ata ko Facebook yango balobi yango Facebook Facebook yo lingi mobala moninga na Facebook da futi ne petike na Europe aye po na yo po na sexe na yo et donc etanga miel siko ndenge siko ko mobala sabote yo est-ce que mobali action na ye ezalaki nini alakisi yo ke non oza toujours bordel ye akoza siko mwasi na ye andaku fa pesa ye lokumu na minute oyo ye na mwasi na ndaku pardon sala efutami ba drope efutami po asali déjà mabe mwasi na ye amoni yango donc faut que pesa ka bana baso bazali banda ba environ mibala batu batika mibala batu luka ya yope keke so ya ndaku nanga keke so na yebi na ndaku nanga yo kwa mvie mbai na ndeni o kwa mvie mbai nanga nanu e bani pe no ndenge nini ba bibi no ba pesa accès ya tena no chéri na biso biloko kuna chéri na bido mibale déjà mais yo mo lobi yango amenete muto ko nga blandi na za penza awa anga ko peso mesa to servi mobile nanga pe no peso pe tanto pour ça libosa mobile nanga jamais ata nanda kunanga soko zwa nanda kunanga lo ba petite na ngai lo ba bande kunanga yi mais ata bande ko ba père ba kiparate mais ngaza keveye tangu yo ndeko nango zwa na bosa mobile nanga na kotiko lo tante na ko telema la tani bosola yo na ye en tout cas mimi ale mo ka makambo isera lo biye atikela mutu tante dans mobile na ye jeté atikela mutu tante dans kazaka éveillé pas mobile na ye dans ta petite sœur o cousine o mwana soki ndenge ni da vedi soko ya ndako na ifula ta be poso ya tima be a telema na yo ka makambo loba na ndako boko ko prendre soin ya ba maman bien te bino mo bolo ba o te forte ya ba maman mais est-ce que yo makamunde tiboy moi sinon ya ndaku a publier makangu no ya libanda étant que papa pour ceux qui yo lingaka mwana monsi wana te mais mwana monsa na pas lingaka linga ote moi je pense pas que mwana monsa na nda yaka ko linga bino makasi ngana nazaka contre mibalo balobaka ote alinga kinga yemoko donc mibalo baloba kote ngai na zalaki na ngai moi mosala bandi ko linganga po moi mbalo aza vraiment moi ça ko linge ye mo te impossible so mo de moi ça linge mo faut kimaka na yo c'est que moi mosala na misala mabe parce que étant que papa étant que parent aussi papa parent ozali na bala misatu ndenge mwana moso ba photo na Facebook ba vidéo tout konsoyo lobanini étant que moboti bon ça quand même mabe parce que moni na mukili fait nzota mutu boza sacré ko publier na Facebook bon za mabe naza contre ba mama te et puis naza contre papa te mais na s'attaquer mingi ba mama ko ba yeba ka ko tshapso ma point wana que vous respectez di bala na yo mais kamu ya mende ko wana eza quand même bien te ba sala ki yango en kuku ta bokolo sango en kuku bo miso ngwa mposa boza malamu te ezaka malamu vomate mais robake ngamo na linga te quelque part soki
ba photo ne publier na Facebook photo la position pe babi yo papa nda banda liboso papa nda banda ko senga mwana mosala ba photo mwana mosala banda otini ba photo ya mitakala kasi tanga publier abeti mwa bo papa abeti anongi na bo ata pe mwa biso pe ba to ba basi ya ndako yo za na ndako alibala ozi tsiko tikilo kwa mama moko boye kwa koko moko boye kwa elima comme le kwa elima na yutu mosala boye o comme le kwa mutapako ni makala mais moi c'est pe ndako faut ça quand même soin maman journaliste tani ozali ta papa ozo na ndako batali yo boye on m'a teka kwa boye bisi au servir de lenga. Nous arrivons à la fin de notre émission. En tout cas, c'était waouh, c'était vraiment magnifique. Père Alobi, est-ce que Oudjana Mobali passe dans la rame? On appelle toutes nos questions. Est-ce que Oudjana Mobali passe dans la rame? Eh ben, poto. Tu avais dit, Oudjana Mobali peut passer dans la rame. On peut se barater. Mais Alobi, elle passe dans la rame. Et donc, maman Alobi, Oudjana, on appelle la signification en côté, elle est dans juillet. Donc, Oudjana, c'est une jeune fille. Jeune fille, Elenge veut dire na Swahili Alobi, donc Elenge kaka. En tout cas, prochainement, tu le makambola, nyosa ba fioti babula ba kana sikre ba mbe mikolo ko ma chéri nanga koma mbe o ka banze mbona mikolo donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à vous. Donc nayope mtobando landanga nayom to linganga yom to benganga yom to félicitanga yom to encourageanga nayom to finga na linga mingi continuez à finga ça la grande fille en tout cas.